abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Très heureux de vous savoir nombreux, chers amis téléspectateurs devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Tribunal, la Katia chaîne Abino, la voix du peuple, une émission de réflexion et d'analyse autour de notre culture, à la bonne musique. Comme dans cette émission, vous savez, nous avons l'habitude de Royamba, artiste musicien, Koyamba, chroniqueur, et puis qu'on soit un peu d'intervention, il y a Bandeko, Bazel, Libanda, pour nous faire point de vue par rapport à Maramoune Réseau de la musique Nabiso. C'est depuis Aventure que nous avons constaté que confrère Nabiso Jazz Kavulu, Asaki, interview Moko, na Héritier Watanabe, et l'émission évolue vraiment très bien, mais tout le monde que l'ongoli yango ba signaler vidéo wana et hier soir tout le monde sous émission moko oyo soleil wanga gifra bon place ça na pesi mbota salaki ba supprimer pe yango mais na kati ba émission wana ba contenu plus ba émission les aïe plus fali poupa dans toutes les deux émissions et à chercher un peu à connaître en profondeur biso to za bato to kota rakota oyeba besoin information on a appris il se murmure je ne confirme pas mais il se murmure que ils en a majeur en production, il a fallu pour pas Warner Nabibe il se murmure qui va jouer décision qui est émission sur eux et au sala mapona pour diffamer to retenir ko diffamer combo il a fallu pour pas artiste na bango ba no rolandela ngo pona kolongola yango na YouTube parce que bazan la poser sauver image ko critiquer œuvre à musicien c'est bon kolobela musicien na we tali musala na ye c'est bon mais oh toi regarde na image à diffamer musicien ou pesa ko ba injure ba insulte to ko marambo ezokende d'une manière au salir image et artiste na bango bana bloquer yango à l'exemple ba pesi na émission au jazz salaki ba pesi pe na émission au soleil wanga saki na frère na ngai andosa na CBS comme Kimi Royal frère limisanga comme Kimi Dazoflex ouais Dazoflex hein Dazoflex donc place à zaper na pesi mbote babi par exemple ba pesi déjà mis balé en voilà alors nous on se pose la question parce que c'est bien oezo les kawana ezo sala pesali oui c'est bien on veut protéger l'image de l'artiste musicien c'est la raison pour laquelle ba omi osala bongo mais to landa ki pe Héritier Watanabe na kati ya interview à Sangina Jazz o ba supprimer a lobby que na mambo etali mambo lobela mambo ya ba kofinga ba musicien exemple Zara Félix Oise quoi parce que na ngambu pe afali ezala bat auto yebi ba mo le na télévision pour na ko s'attaquer ko ça peut ben silt envers ba musicien mususu pe ya ba orchestre mususu au nom ya kombo ya fali poupa alors et Rosala bien ceux qui y est à banir nous copier qui s'en a nous battu wana maloba Héritier Watanabe alors nous on s'est posé la question est-ce eza debi il y a solution tu as makam autre toujours vivre le internet il y a ben site il y a ben diffamation mon a chroniqueur à la télévision pas pour appeler sa biso information pas pour ça la critique mon objectif mais pour aya au fin la musicien mo songolo pakala ceux qui lelo chaque leader a comme une position na loba que bon ngal banal lelo mutu moko souta les na télévision à mon nom pour na finga musicien XY et cause ça la paix parmi ba solution et ceux qui pèlent le comme une position ba lobby que comme non l'équipe na émission pour na rokene makam na nenga na kombo ya musicien moko ko finga musicien ba ke ba bloquer mission na yo nenga ba sali émission ya soleil wanga est-ce que cause a parmi ba solution te est-ce que les lobby sont suivi que ndona biso Niamako azo séjourner actuellement la prison makala oza et c'est monté pour na biso tant moninga dans la place ya pasi et ça la pasi wana mais tu as ba raison ni na côté parce que ils a parmi ba raison oyo toujours belelo que il passe à la télé pour inciter pour diffamer le nom d'un artiste musicien munene ya mboka pe ya Afrique mobimba est-ce que ba procédure wana reçoit appelé le que au moni journaliste moko ayeko diffamer comme un musicien à se retrouver dans ma cale est-ce que cause a debi ya ba solution te ya ba marambu tout aux vivre le internet parce que le internet termine à deux cas bateau ça na bateau ba ça émission et ça peut na bateau yo bazo ya pona ko finga ba musicien et bazo tala pe bango mais bateau charge de ticket la bino bateau botala biso
que bon on a sélectionné que autorité tout le monde que ezo simbate. Alors position on a bloqué ma vidéo. Position on a ba côté ça va prison. Position on a ya ko bloquer ba vidéo na ba YouTube wana est-ce que koza ya ko pe ki sa ba musicien ba tika ozala ba journaliste ba no finge na bango bato e koza la pe parmi ba solution te yango sujet te redébattre lelo na ba invité na nga na zala bango lelo awa l'artiste musicien Henri Matushima. Bonjour. Bonjour Vincent. Boni. Tekimi ezali santé za malamu nzamba sali biso grâce. Tokutani so lelo na Mobutu Sese Seko na Pointe. Et puis na yope na bande konos toza na bango a pona ko meka ko solo la lelo na sepel makasi. Marche avec Mbedi 10 match. Bonjour. Bonjour Toulouse. Bonjour na bande konyoso. Surtout na ba abonné na biso. Na mona coach na moni 82 000 abonnés. Na mona ne kene bena sali bien makasi. Na pesi ba mbote. Voilà marche avec na retenu yo muke na ebité soki ozo kita retard. Ta ke miso jazz ba saki na héritier. Oui, na taliango vraiment te mena yoki yango. Oui, c'est ça. D'abord tout le Bénin le loco parce que Jazz a pris son temps pour aller faire son émission, il a dépensé son carburant. Héritier Watanabe avait beaucoup à faire, mais il a pris son temps pour passer dans l'émission de Jazz pour Alobela Oya Kogai Koloba. D'abord avant tout contre la détail autour le lelo. Oui. Geste wana d'abord ya ko faire bloquer ça qui va bloquer vidéo il y a Moutou. Est-ce que Monique Eza geste un peu gentil n'a pas il y a bateau basali yango to lobi pe ka pour héritier mais pour na soleil ça dit oui va bloquer pour na ba contenu mais est-ce que Eza qui vraiment meilleure solution pour na ko peut-être ko sauver image ya musicien au ba Monique ko ba bien peut so te émission jazz pour est-ce que dans émission jazz il y avait vraiment des choses au ba ko bloquer ba ko ça va bloquer vidéo ya ce qui va bloquer, ça tout ça vraiment clair. Combien de journalistes dans le monde internet, combien de émissions au jour au jour, ce qui va bloquer, c'est que va battre. Mais le mal peut-être est au moment que les journalistes étant vedette ou bien star peut-être bon on a une opportunité on a une interview. Maintenant, au comique au Bossana les bandes d'ontologie, tu commences à faire des choses qui pour OCP ça, inviter à nos anaïs. C'est ça ils ont causé le problème. Au comique OCP ça par rapport à quoi? Par rapport il y a des ennemis, il y a des musiciens il y a comique les bango comique loba mabe et na des ennemis à inviter à nos anaïs. Bon, c'est toujours que pour autre invité on a assiette naïe à sentir que ça bien naïe à sentir que vous allez bien naïe au garder contact. C'est ça beaucoup plus comme moi suis journaliste yango. Mais ce qui va kangi yango bon naïe bi déjà jazz n'enga kena naïe bi jazz n'enga kena la clair naïe bi jazz n'enga kena la émission naïe akenda moi. Bon on doit être oui. vrai. Moi je pense c'est pas émission jazz mais on a tous les deux émissions oui on peut on va supprimer. Bon on doit être vrai c'est que dans cette émission il y a eu trois sujets qui abordés. L'émission est à jazz. Il y a eu le premier sujet d'abordé qui bon en général. Le sujet concerne la Côte d'Ivoire. Le sujet il y a Fabrica Senga qui fallait pardon. Ceux qui peuvent hériter Rosenga pardon. Et puis le qui il y a hérité Watana na rançon comme le toujours. Mais na Katsuana hérité Watanabe asalaki moi azaki moi ben formation moko boye si on doit le dire comme ça azaki moi information moko ba yebi informer que fallait qu'il na Grammy awa au biso tout monde là ngana yebi même que soirée wana yango fallait mona Jay-Z fallait tellement Jay-Z zo kitana escalier moko boye il y avait beaucoup de stars ngana mona Jay-Z na ba fali tout ça na ba David Monso bazara wana fallait qu'il na biti avoir 3 fois peut-être héritier azaki informé azaki une information te zate ya yeba kite bazaki une information te que il fallait que na biti avoir 3 fois en 2011 2015 et puis 2018 puis après 12 ans d'ake biti avoir ezaba mutu ezaba erreur oyo mutu pa oleka et ba je wana ya oleka ya ko sala émission
que au lobby li kaka makambo ya musicien wana en tout cas tous ça ba hypocrite tout ça là on a biso on te biso nyonso yo marche avec so ya mi muta faire suka suka tu ne ka mamba fali soko ya mi muta wera suka tu ne ka mamba héritier en tout cas wana za ninge j'ai internet qui n'a parce que tout ça rappelle émission par rapport ne peut pas balinga otala c'est vrai que héritier rôle ba peut-être héritier a une information mais moi je pense que c'est un peu trop méchant ce qui oya soleil wanga moi je trouve que oui soleil y a un peu il y a au salaire moi il y a diffamé un peu moi comme artiste wana to comprendre mais héritier moi je trouve que ezali ka ba erreur il y a ba information oyo kokai nango pe koleka alors que au lieu parce que héritier pe na ndenge na biso pa mboka aza pe misia munene auto respectaka donc pour na monde c'est comme si moi manque mon peu à considération ils ont la carte donc pour dire que moi je suis pas vraiment content de supprimer mes vidéos wana fallait les calons parce que biso tout au salaba émission au moins peut que bolobi ka une erreur mais qui na ndenge wana te c'est comme si que moi faux donc c'est long à voir bon ndenge bon faux vraiment bon moni batwana bazana ba fine na bango bazana batna bango balinga bango mingi makasi vraiment mais elo ngana ko loba base ka ya makambo za po biso nem doit na ba question par rapport à invité tout ça na bango donc mingi au mona artiste journaliste soki oza peut-être ndeka no tsolo ba so oza na mutu na yo linga wana misene oyo lingaka c'est-à-dire que le co-ebi musicien on a peut-être un artiste on a et puis ça va bien été tu es là pour nous poser la question on a juste pas bi misobi que non mutu wana oza na ya lo bien été pour na mutu wana ça s'est fait ça la marango mais ezo kenende mabe makasi comme vraiment ko kenende mabe makasi parce que au monde il faut ko bimisaka tant babi que no batale mission na yo il faut ba luka tant bo luka benje ou bensul ezalate osomona parce que na le bibo e ka te po na repose exemple yo moko yo sale mission na comme nani garçon ya Ferro et journaliste à Ferro nani Tracy en tout cas yo na Tracy bo sangi ba raté belé bah raté non bah ça mon tout trophée t'es pas sûr bah c'est bah nombre de faits bien à YouTube et quand il dit parler des trophées il y a sur tu faire il a fallu na bah trophée en termes de trophées faire à ça moi mais il parlait c'est comme si que mais au monde a été il est qui nango mais pourquoi quand il y a tout le monde bon dans son nom Matushima après ça moi point de vue par rapport à parce que par rapport à bino artiste et musicien par respect par considération de l'autre est-ce que Matushima c'est l'émission moro bonnet aussi à nous par exemple le ba pour la mission moro bolobi o et que ba supprimer mission alors que ceux qui tanayo pour se préparer tout ça banini geste wana retrouver en dernier parce que c'est il se murmure que ça mesure en production et artiste mutezo landela sikoyo pour na kolongola ba vidéo nyonso zo diffamer image ya produit na bango. Merci Vincent pour la question wana. D'ailleurs, na Kolobango na déformé. Kolongo l'a déjà et le Omta Sali avec des fornios oyo a fourni eza pena mabe makasi eza mabe parce que mutazuita na ye tamsusu ba sali on nanda kunete toi ba déplacer quelque part ba ke ba sali yango après ba longoli yango eza bien té. Et l'homme soupe ezabo kolongola émission ezapé potam soupe était à bino ba chroniqueur boye ba pena nous kotika la na déontologie et là mo net marché avec alobia tant yo oyebi ke so na poser mutu aux questions par rapport ya mutu na ba yo kanata loba mabe o salani o kotika no pe question na ozomona okotika no po yebike po éviter ka polémique ezala po électricité que sur micro na yo po batu batala yo to po batu ba sepela il faut ka polémique ezala na kati non okolo bisape artiste tam susu azo lukasa la polémique mais yozo boya ya sa la polémique na kati net émission na par exemple on veut maintenant que tenga lelo émission na osala oyo na ligne polémique te opposé artiste ba question mon oyo ko tinda été ake na polémique ana contre ya muto oyo akoki ko sepelate na makambo ya oloba donc vraiment eza pas mingi po soto kende boto no kende kamabe parce que so oya bloqué yo pe mukomsu kuno ko sala pe mo erreur moro boy ba bloqué pe kuna donc
et banozalaka mabe eloko eza malamu ezaka ke to lingana to tika ba makambo oyo ya ko lingaka ko kitisa baninga tina se critique ya musala eza malamu ozomona ndenga na loba to betana kana ba œuvre et non ke ya okena na ba vie privée ya baninga tango ozosala émission na lelo ba communauté belé pe ba yoka lingala parce que Congo eza fort so okena bangola ba yoka lingala Congo Brazzaville tolobana bango langue moko na ba Cameroun lelo na ba Côte d'Ivoire na ba mboke belé ba tulelo ba koma oloba lingala ozomona tango yo oloba bongo muto yo azaka libanda mboka tango arozwanguka ya solo aoye bate ke tamsu yozo chrétien mais à moi maintenant que donc ngana kansara azaka bonzo kande azaka na eboyi omoni donc il faut vraiment to yeba makamnini to koloba na TV to yeba kanini to ko lakisaka population to peuple na biso donc c'est très important voilà mais marche avec Medi par là sogi eloko moi je dis que il faut to senga oui personnellement pour nanga moi je pense que il faut procéder wana en tout cas na lobageza ya mabe pourquoi ça mabe parce que lelo yeba héritier pas dans la batte oui faire pas dans la batte oui ne pensez pas qu'il fallait quand même dans la batte plutôt quand je dis fallait c'est comme si nazo acquiser fallait mta salango ne pensez pas que ça dit oui fallait dans la fan héritier dans la fan faire dans la musicien nous sont na oaza musicien na mboka matushi dans la fan oui c'est-à-dire quoi ce qui est comique bon héritier à l'égal une émission moko boye parce que après ça qui aloba makamoko boye eza correctité pour na fali bon ba fan ya fali ba moni que eza faux ba koti ba luki ba signaler parce que eza va signaler signaler oui parce que ko signaler na YouTube et là on aloba pe YouTube ba sala moi mabe ba ko signaler ga loro 3 fois ba YouTube a bloqué place ça kuta l'annulation ndenge ni so ba signaler ga bloqué vous comprenez c'est-à-dire que système on appelle ko ma pe e ko bota guerre mo boy pour na e ko bota guerre mo boy e ba to ba ko sibi et vous allez peut-être ba kolo chaîne YouTube na ba musicien on peut ba comment est-ce qu'on passe parce que ata les gina Kinshasa ba to ba copier ba vidéo pour ba chaîne internet ta ba ko tchango internet ba fan ya héritier ba ba bon bisope nini campagne longo l'émission ça fali na YouTube ali ba on ko signaler oh bah t'as fait répéter bah mon abra bisope boeto ça dit et recréer le mot boy moi je pense que comme c'est d'abord ils en ont les bandeli moi je demanderais na ils a fait falloir ça peut interview moro boy ils a vraiment intéressant ça vraiment important mais sur YouTube bah qui va signaler quand va signaler héritier bah bloquer en alors dis-toi que même procédure ils a raté que batuya ba fan ya ba musicien monde baza privilégié ça dit ka bangonde ba ko signaler ba vidéo que batu boy ba ko signaler ba vidéo tété et revenir frapper côté frapper partout alors moi je pense que et aux la décision il y a malamuté selon mon avis il y a ba supprimer ba vidéo oyoyo il y a pour ba yamba ki héritier alobaki pour alobaki ma faire to pour yamba ki faire alobaki makambo ya la coste et au sala pena malamité mais est-ce qu'on a deuxième aspect oui na kati émission ya héritier watana bewa na ngambu ya Henri Matushima na kati émission ya héritier watana basaki na jazz alobaki lo moko que ça si jazz en d'autres ngambu ya ba kofinga na ke chroniqueur mo bazana na télévision les canards na télévision to yebeka wana pour no finga ba musicien et surtout qu'il y a lelo moi je dis qu'il y a mutu moko lelo oyo a tomoli pena makambo na internet o ba tu pe ba linga bon tout moyen tout le bango mingi ezate mais batu banima ekana buzo ba on a ça sur internet ça finga ba musicien et héritier dit sur les 20 choses à dire que exemple muto on a biso nyonso muto le bagaza exemplaire azate parce que na chaque orchestre à part ya Félix Oise watangi ezana ba chroniqueur au balekana na internet pour na kufingela batu kofingela ba musicien de chroniqueur azana pa kofingela ba ninga mususu kofingela kofinga ba musicien mususu ala na compte ya leader na ye abaki procédure wana ebanda soki ebandi pa ya fali to mona ke makambo nyoso pe et aussi là donc ça dit chaque orchestre il faut pas adopter que non bana lelo ngaba tunanga mutu mo télégation na télévision pa lo ba afinga ka kingani donc moi je pense que et aux ala mieux et donc on a héritier PC comme option Henri Matushima ninga to beta masula musique il faut mutu sa musique na dans le bon je pense pas que vous appelez meilleur vous appelez parmi ba solution et vous ça appelle polémique to ba site et si la peine à niveau internet ngai na koyi kolobaka ke neti na
na uta kota la vidéo mo dernièrement ya frère na biso moko na bosani kombo na ye o ba uto kanga siko wa bandai ko cracher sur l'IFA. Donc omoni na yebite ndenge slogan mo etambola na RDC Congo awa que ennemi congolais alaka ye mo congolais ba jar ya ba vidéo ya bongo vraiment yebisanga penza artiste azape imet ape na makila na mai ana bandeko na ye ezaka ba fan te po tozalaka pe na bandeko na biso siko ndeko na afani pena na palin na ye aotala ndenge ba ofinga frère na ye aosepela te option na eza bien parce que ekomeka ko diminuer makambo mususu ya o ezanga tina pour lelo comment na orchestre nyonso bokoza ngana ko bengo ne ba milice que chaque orchestre bo créer ba milice na bino o bazalaka wana pona okene ko intervenir pona ba makambo na bino ya buzoba eza vraiment eza malamu te yango zo mona ezo boma musique na biso yango mona musique na biso boyoka nezalaka te bo kabwanika ezalaka soki alobi ke venanga est grave pas na ezalaka te bravo. Pourquoi na chaque orchestre boko sala biloko bongo po bo finganaka et lo ne zangi ke bolo baka ke banda lelo makamone so sila o mone sili nango toloba ngo awa Vincent toloba ngo mbalebele na ba marché vekawa que polémique ya musique lelo clé nango ezalika ke ba leader wana balobaka ke te to lingili sou te bo défendre biso na kasa totala ki interview ya le grand mopao abige makamo ya internet lelo e komi ko distrait biso botika biso to travailler botika biso to sande boulot ngana utolo bango na émission mona sangi na lendele ke soki lelo nga baye ba finginga nga pe na lukana répondre ozomo songa na yo répondre te mutu nga mo linga akende a répondre ta mutu na akena répondre mutu na pel so linga sa sisu réplique sa droit de réponse au moni ainsi de suite ezo continuer kaka mais songa na lobi ke te to sala ndendule to tika polémique so yo oya ofinga nga na répondre te tiro lemba au moni mais nga na ko encourager batu te o ba finga batu na ko encourager bango te soki ozana na posa oyebana sala musique a bien yemba banzembo a bien comment banzembo a bien bina kitoko sala ba générique a bien bato oyeba yo mais ko yate ke oyebika ke lokwa massa wana za na gaz to viona lokwa za na gaz to petit za na gaz na diembela na finga kaye po bato achanga ka wana musique a kalase sila po atana eza atana artiste moko te lelo na mboka oyo akolo baki atonga immeuble po asaki polémique azate biso tout au débrier kakao azana été pona ni ka koya ko fingana bozo tozobeta ba Zénith to beta ba Olympia to beta ba Bercy po te kangama o leto lukela ngo solution biso to ya ka ko finga ozomona batu no so ba finga wana tuna bango Vincent Mukomso ozwa chance na micro na tuna bango banda bani ko finga no zui déjà nini bando bani ko finga batu si ozui nini osali déjà nini lobby okoma mukolo komi paka okomo regretter na makambo yo salaka tango zaki jeune vraiment c'est le temps oyo lelo mutu no sako ke na travail botika ba distraction to sala ne musala. Donc vraiment naza vraiment d'accord na ba jara ba décision wana et que si ça makambo belé ba tumso ba kenana ba boloko après tango bimi ba ben ngoni centre de rééducation tango bimi kuna tango ya na éviter au bandela soute poso bandeli ozo suso eleki wana. Voilà. Marchevêque Mbedi, premièrement, moi je pense que dans la zone il y a Fali Mouké pour dire que moi je n'ai pas confirmé que Fali Moutatindara Batubagi no finga na kombonae, mais on doit reconnaître que l'autre monde a système flatteur. C'est-à-dire que Moutoumoro Boazan a besoin d'approcher le leader Moro Boué, à laisser prendre les bon, comme on a besoin d'avoir pire leader Boué, n'a pas un finga la finga rabatou sous. Comme ça, dans on a finga rabatou, on a mon anga, babenga soda. Ah, wa soda. Yo, on a soda.
pour ni pas aller dans internet c'est qu'on finit à la batte alors que biso soyebi que fali na orchestre naé azana mutute o aller que chaque dimanche na Caribou variété pour au finga to pour le baba bemo to aller la émission ezala raté vous comprenez soko tali azana fali dans la porte-parole té fali l'orchestre naé azana batute go seul musicien o azana un peu trop net ezam basi mais tu vas trouver qu'Ambazi a toujours dans le langage moro il y a respect envers Batumususu. C'est la raison pour laquelle il est même accepté par beaucoup de gens. Mais ils ont des décisions on a dit que autant l'orchestre ils ont dans les pambaboué. Mais porte-parole bazolu comme ça là pas fallu mais fallait l'inga système monaté. De ce que pas dans la logique au moins que l'orchestre a fallu et aller quand la télévision pour na refinga bateau. OK, ils ont reconnu comme membre effectif il y a fallu. To préciser WhatsApp n'a reconnu que membre effectif il a fallu que tamsuzo attaché de nino yo tamsuzo yem ta kena ozo ba caméra to tamsuzo yem ta beta la guitare to yem ta beta la clavier to yem ta la velara ka président ka WhatsApp n'a reconnu effectif orchestre tout le monde a remonté mais tant où tout le monde a quand même il y a deux personnes au bas de internet pour ceux qui va regarder camo parce que je me souviens même leur jazz à ça qui critique il y a générique a fallu. Et pour la site Moroboy, j'ai vu Ken et Pianaman qui ont fait des émissions pour s'attaquer à jazz. Alors on se pose la question, ça la critique, mais il y a s'attaquer à jazz. Pour jazz a critiqué qui nous a fallu. Donc il parle au nom d'un compte il y a fallu. Alors moi je proposerais na éviter. Moi je proposerais avant de mettre ma sola banyama encore, mais moi je proposerais que nangambo pe nenge balobi ke balingi soute mutu moi les gars internet pour diffamer comme il a fallu. To sepe la paix que de la même manière bape qui s'appelle bandeko o balega na internet pour ba loba au nom de Fali alors que Fali atindaka bangote soki ba meki ko loba ba ko sala pe kana ba sali nyama ko que no yo que no loba na kubana na tindaki bo les gars na nukuna na ebité soko mona poto mona po et ça peut na équilibre parce que Fali côté na ba ofin mais il y a des gens qui parlent et qui insultent parce que ba chrétien qui Fali voilà. Merci beaucoup, Mamolobi. Bon, nous avons clair tout droit. Daryl, tanga pena na mona na pena. C'est vraiment important. Au moins, to masquete. Musique à Congo, tu es bien n'engé tambola. Orchestre, ba musicien na biso auto loba, o héritier loba qui wana que c'est vrai. O aza parfait azate. OK, azanga les sous azanga polémique azate. Ça veut dire que de marche o salami. Pour na ba vidéo wana. Oh ba longoli wana ba bloquer yango bon eza nango bien ndenge ba moneli mais eza mabe ce problème na ina koya eza moni o ezo ya sko eza mabe nini o ebomba na sima par rapport ya makambo ya fali ndenge sala même tangu fali ba biloko wana salama to mona yango manike ken piana ba on bazaka toujours soki ba taquer kota fali ba on bazongisi c'est-à-dire que soki ba lobaka na kombo ya fali o fali azo courant na yango te to lo bateke non staff fali no batala yango te. Ça veut dire que batala yango, bata fali pe batala yango. Parce que na pesa mo exemple mo robo. Verso roza yo vandibo, so kaka ke no mutu mo boye azo finga batu pona yo. So kaka mutu mo lo mabe ya fensa bo. Ou bien mutu mo lo be mabe sur artiste matushi mande doza bo. Mutu na mo leki a fingi. Soki yo se pela yango te ba réaction ya mutu na te osani. O benga mutu na opekisa bango. Te botika so bo sa musa na bino bo sala ngona ndenge na bino. Mais eza po na ngate. Eza po na kombo na ngate, eza po na musa na ngate. Tant qu'on peut que ça moutoine automatiquement fatika. C'est-à-dire que oui. C'est-à-dire que on a choisi. C'est-à-dire quelque part on a blessé. C'est qui a sepelé la yango alingara et continue. Pour fali ninga za boye lelo o soki tobi ke non kaka lelo oyo manike aloba suna komba à côté la soufalité. Quel peine à côté la soufalité. C'est simple. Fallait obenga bango ko bisaba na kombo na ngana makama bino kombo na ngai na yoka angote na limite que non manike azani ama a continuer na limite que piana azani ama a continuer c'est à dire que quel piana na manike ba rotika parce que tout ça clair so que na groupe à faire rigola so ko meki faire lelo na tongo au moins na poko marka de so meki na ba 10h05 do ba 10h6 minutes au moins marka uza elio so ko na maison mère o meki na wera au moins na meki no sanga wela yo mikolo su na baki su na nyo glory langi il y a pas de baxi soutien na jeunesse il y a pas zakuna il y a pas baxami côté kuna oso kombola so na BCBG au moins na mosaka obimila yo to ba pacho ba pacho ba obimila yo so il marche avec ça la voix du peuple parce que intérêt na na kati wana oso kombola c'est à dire que so qui ba peut pas continuer yango c'est que
bamonaka bamiel ya kati ya makambo yango ezalaka seke bazwaka mwa mike na bango même soki eutaka na fali te seke na batafali seke bazalaka encourage na batafali yango emotivaka bango sikoyo procédure nini solution oyo héritier watana basengeki d'abord que chaque musicien abana nanu koempêche abana kokata nanu hémorragie wana ke moto moko boye journaliste moko internet il faut aya po alekaka po atakelaki bamusicien mosusu procédure wana omoni yango eza nini na procédure wata lobi kasi ye mona wata banda kasi alobi te abike kasi ye moko nano abanda nanu wata ye moko nano abanda na groupe na ye apekisa no Karim Mokonzi wata ye moko nano abanda nanu avaloba bongo wata ye moko abanda nanu abanda no po wata za apesa conseil na kata makambo te parce que azana kati ya Karim Mokonzi a rêvé ça tout oso comprendre soki wata sengela Karim Mokonzi pardon pas wa vewa c'est quoi ayiba bêtise Karim Mokonzi alobaka c'est ça yango peut-être yeso courage na osengela yango pardon c'est-à-dire que non na place wana wata azana conseil ta opesa biso ou bien opesa la partie émission que non aloba que non banda yango non na idée oyo azana ngo na mutu ça sera mieux yé mona na groupe mais lokola makambo wana esalamaka et banda na groupe na yena voilà, chers amis. Mais le monde a pardon fait ça et le monde a salobi polémique ya mabete. Polémique ya na elengi na ngo boye. Polémique to tsango te to concrètement te na ben insultes na ben injures. Oso comprendre polémique ya na moi elengi na ngo boye. O a deux fois to tchaka o tche moi émission moi elengi. Oso comprendre o tche émission moi elengi mo boye ezala mais à deux fois. Oui, c'est ça. Mais si nga soko yé nga so mtolobi ke polémique bat ba so ke non so na mina tele ma polémique lelo o ba otala biso ba oloba ke non marché avec on les assiettes na yo mais elle a mututé o oloba ke non aya na émission na ngai abimisa émission o mo la place na zo finga musicien ezate mais na linga moi polémique wana et ça la moi bien makasi en tout cas wana ezala un problème te insulte en tout cas ezala raté même à to fanda na tribunal awa o mo na jamais to banda ko finga mutu mais to saka la facilité net boye a des fois ne pas comprendre abiso mabe net singa marché fait na ko ya bona bige non wata za na chance te ya ba générique est-ce que ça est est-ce que na lobi mabe so na bige non présent wa c'est quoi mis album absence et eclipse et monani générique wana nande to zoaka ya présent wa c'est que to zu yango pena bongote est-ce que ça est injure on se place à deux fois fanatique à deux fois internaute ba téléspectateur place ba mémoire biso oui c'est ça place c'est ça na azo a condamné yo na likamoko boy oyo ndenge ya kaniseli oyo ya comprendre voilà ce que ça fanatisme ni ça ba tubele bongo donc voilà chers amis téléspectateurs je pense que tout la mdapé la voix mystérieuse sur un peu point de vue par rapport à si je ne suis plus trop zone à poter banenga aussi ça merci. Salut Vincent, ici la voix mystère depuis quelque part. Bon, au fait, ngai na koke vraiment musika mingi. Réflexion na ngai nazo bandango d'abord dans le baboy. Omoni Vincent, des fois ngana loba ke, il est si facile et pas na bino ya to fanda to traiter ba sujet ya boy. Parce que vu que bino bo se retrouver na ba insuffisance ébélée par rapport à ma condition de travail bozanango. Boza vraiment na aperçu mon côté ya bien haut ya que avant o ya m'a invité au koka kozwa déjà les à côté na ba message oza officiel na actualité o ils ont entouré artiste na entourage nae pour un ça l'année émission au koka ozala à la hauteur ya ba question pe ya ba réponse nae oye ba pe ko recadrer ma ramebele. Je ne veux pas traiter Bino, genre bourrique ou bien bouffon en unité. Mais il y a certaines choses, tant que l'Obama, il faut voir d'abord que ça la remise en question d'abord. Parce que c'est très facile de dire aujourd'hui que fallait abana reprêcher par exemple abana alekana TV parce que va dire na ba propos les bongo fallait alekana TV alobake alongoli maniqué na ken. Déjà de 1, fallait n'a aucune leçon à recevoir des héritiers d'abord. Et puis de 2, les lots oyo. À ça bien parce qu'à l'obi que na mon mini chotozo solo la modèle azate. À part vient abisso Félix Oazé quoi. Mais moi si j'étais à la place de Jazz, nana ngana lo d'abord un loco. Les lots oyo, bo meka kokota na YouTube, bo bana otala. Depuis quand Ken Piana na manike babandi ko défendre Fali na ba émission na internet parce que c'est très facile ba congolais bazarane ngwana et le romo école pendant 20 ans
mais likambo oyo osala na 21e année yo nde batie responsable ya makambo wana lelo ndenge omoni lelo oyo tout le monde bakomolobela manike na Ken Piana mais Fally a fait presque 2 ans aleka na TV te akana porte-parole te la seule personne aleka na TV pour parler de Fally c'était Ambassi Ambassi na ba émission abandaki kobenga mutu neti Ferre abandaki kobenga abengaki président Ferre jusqu'à tel point que azoloba na journaliste abi oh mais yo zobenga Ferre neti Ferre bongo neti master non ndeni baza ba grand nom ya musique na biso fo obenga bango avec respect plusieurs fois mona ambassadeur tenir ba popo wana est-ce que musicien nini ya Ferre oyo akosola komba Fally avec respect atika na groupe na ye voilà le problème c'est très facile koloba lelo ke ba Ken Piana bazosala pe makambo na compte ya Fally bon Fally pe toko condamné toloba ke non Fally vit son image vit niveau na ye aza besoin ya ba Ken Piana te ok toloba ngo bongo mais pendant ce temps Fally 2 ans à l'écart et 2 ans jour pour jour bah insulté comme pas possible 2 ans jour pour jour bah journaliste bah musicien bah ni donc bah fingaké na niveau moko impossible alors le même personne on va réclamer les y compris na yé héritier tant ou entourage na yé bande ko finga Fally les kana TVT et pour faut savoir déjà le mot héritier à ça la lettre ya démission à Longwa maison mère directement à comment cible où irana Fally conseil autorobomba yango te déjà er kombo montona tembe yaka montona tembe d'abord et banaki à partir ba tembe sili botika na ba théâtre na ba sala ka c'est depuis maison même kolomo ba benga kombo na ezalate to mona yango er alongwe akomi montona tembe à partir à tembe sili donc yé déjà ninga zaona comme tout ba artiste ya génération wana cible na mongo ezaka déjà Fally wana toyebi yango mais pendant tout ce temps Batunaye et les autres bande ko finga Fally 2 ans les na TVT est-ce que lui et bateau nyonso ba commentaka na bateau tout bazo accusé Fally lelo bazalaka wapi pour défendre cet artiste là koloba ke non mutu oyo aleka na TVT azaka na muta fingela ka ete pendant tout ce temps wana image ya Fally ezaki sali par bato wana tout responsabilité d'abord eza bango mutu baye na makambo wana y compris Fabregas. Donc, il y a un lelo oyo après 3 ans à l'obaki on fallait un modèle te. Mais tant on fallait un modèle, y a salara nini pour dire que non, fallait aller à la TVT, à zana mutafing la kete, vous ne pouvez pas faire ça. À salara d'abord netini. Ngai na mona ye jour ba uta poto. Ye Fally papa Lutumba avion moko. Business class. Mutukut abimisa ba anecdote ezakaye. Alobi que non basolo lara bien vraiment basolo lara vol mobimba basoli ti bakomikin mais tango bakomikin Karim Mokonzi et bande nyonso wana o ezara entourage ne wana déjà bazaki na se ba sala ba live ba finga Fally et tango ya ye ba juye na aéroport wana ba sala ba live boy eh to koza papouche eh tantine Fanny eh fallait bakuta papouche beta tambata lui est-ce qu'il a intervenu Moto sur l'avion 8 h du temps, bon solo libyen, bon sympathiser, bon pesani ba conseil marambo ebele. Est-ce qu'il a intervenu pour dire na bakarine que non, voilà beaucoup ça la boité moto totine likolo, to soli bien lelo bo eto boma. Il a préféré atika ngweza la bongo, mais jour fallait les cas qui 3 mois après qu'on ça l'émission dans Marius aux États-Unis, a bien un petit à revendiquant on a 2 émissions. Genre que non, Fally c'est un hypocrite, donc c'est genre mon moutazane ti lâche. To sola na avion mais tala lelo akomo benga na petit donc yé a se rendre compte c'était na makambo yé na entourage na ba salaga pour condamner Fally 3 mois après et je suis désolé de le dire mais réalité en wana et bino pe boza na part ya responsabilité lorsque lelo bozo loba que Fally boy Fally a salibo oui et ça problème té ngai première fois na yoka kombo ya tantine Fanny Vincent na yoka on a émission yo au sala na Karim Mokonzi première fois na yoka kombo Tantine Fanny. Karine a clashé sur Fally fort. Yo zalaka na période nzembo kina mebimi Fally fit buba. Parce que c'est très facile lelo na mona ebele bazolo bana atangi komba mutute, atangi komba mutute. OK, c'est bien. Bozo avocat moko bobenga e bo poser ba question très bien. Botunae lorsque opesi ba indice, lorsque opesi image moko boy o ils ont assigné likambo moko boy, lorsque opesi ba référence oyo ezo cible mutu moko boy ofingi mutu eza neti otangi kombo na ye ou moko na bino ameka olega na télévision
avant d'alobaki en tout cas vraiment mboka na biso vraiment eza dirigé vraiment na un bourri qui vraiment zoba moko diriger mboka o après yebisa siko justice ke natanga ekomba président te nde o comprendre siko grandeur makambo to sala lelo mutu mo akovanda te alobaki batu o batani ba bénéficier batu ba bénéficier eza batu baza na carence ya makambo ebele. La preuve nous au mona fa brigade ça senga pardon amoni ke kulutu na ngai peu importe azana moi orgueil ne mo pas en tant que musicien mais peu importe la manière où alobeli yango Rolanda même pas ba musicien naé au monde ba komi na moi discours mo ya politesse qui veut dire que ça vraiment loko ezali na motema naé aloba que non na ya na ngato komata na moi courtoisie moko boye to ba ko se respecter aza grand frère mais t'as la pays mo bimbezo finga moto po moto asenge moninga pardon pour mon aninga renversement ya ba valeur eza en katamboka na biso et moto aza lisusu wana oyo azo peser oyo azo sala vraiment que mboka ezwa image ya babe bongo eza l'état na biso. Nous avons une justice donc je sais pas nako qualifier yango comment. Et ceux qui battent le lobby, et robima netio, bino bozo critiquer mboka, bino bozo salaboy. Mais des fois, un moussou ba combattant, on a tout benga ba combattant, ils ont raison, et makambo bele baloba. Comment mboka batu ba koko vivre ndenge wana? Mboka ba koko vivre bongo ndenge. Héritier yé akoko loba eloko wana jamais po falita nga bana ko finga maepa batu na ye. 2 ans les carnats TVT, azarana moutafinge la kaete. Lui et ça et maintenant servir na parce que yé mutu aza lelo oyo baza babilo kwa nyonso yé zo servir yé mais le problème est que nana se rendre compte te que eza eloko moko pirement congolais oye moi lo bagaya ghetto et au servir yé na l'autre côté vie carrière nanenga lingaka à se comparer à atteindre un niveau moko boy et servir yé na l'autre moko te la preuve année Abidjan quand on DPC première réponse à Liboso et au servir yé na l'autre côté. Donc ceux qui ont battu Oyo, bah moni vraiment que oui c'est vrai, yé moko na héritier, a mais ça na nous 2 ans à l'écran TV, tazanga muta figela, total ceux qui ont continué l'écran TV. Total non. Ce bilan on est bandobeta. Parce que quand je vois déjà un artiste qui passe dans une émission, notamment dans Oilo Jazz One, ça générique comment tu peux parler 1 heure du temps sans qu'on le bela œuvre no YouTube? Œuvre no zo le bela 3 minutes mais tu parles des autres na mambébélé. Chroniqueur Azana qu'on pose aux questions. Oui. Mais Yopene Oza censé qu'on réponde à la question non sauté. J'ai quand même aimé la façon à l'obaki na jazz albi que non. Au moins les questions sont opposées à ceux Nazaki Zoba na koka clashé na bimineti mabe. C'est la même façon où à Koro Vandapé à l'oba jazz que non. Tout recadré émission et salama. Bon je voudrais parler de mon produit et là on a un auto bimisa. Point barre. Mais bango, ils aiment faire du sensationnel. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que les otoko loba, orchestre nyon sont des bazana. Musicien oyo akoko loba officiellement boye. Ana monta finge la kebatou. Mais il y a des héritiers. Parce que Karim travaille officiellement pour héritier. Lelo il fallait même devant justice. Akobo ya pe quelqu'un na manike basala et pas d'ailleurs. Akobo ya ngope. Akobo ya ngope. Bango ndezo servir na ba intérêt na bango la preuve année fallait 2 ans oyo to le kao abeti ba grandoule manike na ken bazaki te manike na ken bazaki pa na ye héritier tango bango nyoso na ba manike prince azara pa na ekuna watande makambo ba finga fali makambo belebele bo poser question pourquoi bando pekisa ngote parce que fallait bando répondre te parce que fallait zaina mutasale la kangote. Alors binope ba journaliste oyo boza responsable ya fléau wana bon vanda boye la batu ba leçon mon côté parce que fallait nenga zana azape na état d'esprit na e ako vanda pe boazo ba oh mais comment se fait-il que ngainde na zaboye na o provoquer mon douté batu tout temps ba finganga lelo ba chroniqueur internet ba komi près lelo ya ko sala du tout et n'importe quoi sans que mutati ndae yo kasi ba pacho RFI ba proposer so ba lo barana qui oyo concernant JB et engagé à JB tu penses vraiment Toba nana musuna mona kano baza autour à Karine Mokonjo se ba ofinga ba fali bani tu penses vraiment héritier directement bo abenga banga le bike bossa la bo basi ba comprendre vision ya leader nengezali basi ba comprendre que non oyo to robete matuza oyo to ko betate la preuve no mona ke ba finga affaire était parce que ba ebi ba relation ils entre frère na héritier donc makambo zo se situer na niveau wana mais ko vanda ko loba ke oh non ba to ba banana ko sala boy non
toke nango kasi loko fallait ayaki ayango na akoti classe en na retard alors bango babandaki avant babanda non 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 ye avant lisa non batune aibisa batu wana ke ok na lingi su ba clash te na lingi su ko finga batute à mon nom les autres salir image na ngai boy ça la bien te mais lui il ne peut pas faire ça parce que wana les a source énergie à carrière na ye aza akosala eza impossible atika eza impossible moi je te dis Vincent même lelo oyo tolobi ke non fallait pour pas asala sous makambo wana te okomona ke Karine et les autres vivre na yango il faut basala yango bato 5e vitesse baoyoka ndeni soki Karine fois ça la live ta finga non fali attirer attention bato après le lobby yango ba lancer eloko na bango il faut un moto au sein marketing ou au travail parce que chaque peuple a sa façon de captiver attention alors biso ces derniers temps ba peuple comme peuple biso comme tellement ya bazoba et zo ça siko que biloko ils ont tiré bango yango wana combien des émissions intelligentes au ezalana et comment même pas dans 1000 vues au ezalana internet wana botalango donc lelo oyo moi na zo interpeller plus lelo ba grand nion sa musique na biso neti ba Kofi ba JB ba Wera ba Waze quoi ba tunion sona lelo eza un mosusu bozo mona ke non ezo atteindre binoté mais ba combattant déjà ba si ba longola humilité au bino bozaki nango wana ba journaliste boando ba bisie boando jouir nango lelo mutu nion sa ko finga musicien ndenga lingi mais bozaki neti ba perle na biso lelo oyo de ba combattant ba longola bino fierté wana et boyo ko bakisa ba konifwati bokoti bango wana moi j'interpelle à part l'état j'interpelle ba grand nyonso wana parce que moi j'avais suivi une fois ba leader wana ils ont un mot à dire Kofi Aleka na 4 ou 5 émissions azolo baké nazo senga l'état na biso amikarda kotala kaya ba fille o ba okata Brazzaville chaque vendredi bazonga ba lundi donc débauche ba osala kuneso tsamboka soni et les cas 2 mois té mon pépé ça na Brazzaville on a ba bengana ba fille na biso. Donc ça veut dire que les leaders nabiso bazala influence mon robot. Moi j'aimerais que ba Wera na ba JB na ba Kofi na ba nini ba interpeller l'état pour na yango ndenge ba salima na phénomène ou jana wana ba ko sala ngo pour tous ces chiens là ya ba chronifois ti soki banani wana o bazo vanda bazo salir bani et na olo bango karaté pour na bato bazo finga fali même ba o ba finga ba héritier même ba o bazo finga neti faire même ba o bazo finga ba JB ba Wera non ekoki ko continuer bongo te mboka ni bato atambola bongo mboka nini bato batambola bongo moi c'est que na oloba que lelo oyo ce qui se passe aujourd'hui nazo kota neti sujet oyo lobi ya garçon wana o ake makala oye o babenga diffamation kofinga mutu ozotanga kombo na ye ozoloba makambo ozoloba wana moi des fois ça me fait rire. Quand tu passes, tu traites Fali de PD. Moi, j'aimerais bien, bah leader ou bazaka entourage na bango. Bah mekado au solo na bango bien, bah source ba conflit na on a Fali ou tawapi et puis bango mutu baza la sincère a oisa bango ke Fali azara PDT. Bah leader ou batinda na bango, bah c'est mieux placé a oisa bango ka bazara PDT. Et je suis sûr même bah ex na bango mususu tolo ba makambo po bilo mususu c'est nga tolo bango boy. Ba ex musu ya ba leader o batinda na bango wana nasi ba seka ba musicien taba o ba benga fali PD moto pour na ngai nde fali botola ye ngai yango ba koma na conflit ba benga fali PD comment un PD o botolo mwasi alors faut pas vendre non ba no pekisa ka bato na biloko wana parce que c'est la honte ba bima ridicule même pas ba ex na bango wana bato mususu toza besoin tanga ba komona on parce que elles ont refait leur vie et tout respect na ba vie na bango na ba couple na bango ba na ngo lelo ofinga mutu PD et puis lelo ndenge eza boye ntongo ofinga mutu PD mutu oyo un mosusu akata momi na o mais faut na kilo ya osala eloko wana nga na place na bango biloko wana nakolo bango jamais biloko donc virilité na mobimba noko akenda nango parce que mutu abimi na mwasi na yo abendi yo makambo ezaka bongo alors otika na rage moko boye depuis 20 ans ozalaka na kanda moko boye nde baconfirme bomona eza musique congolaise ezosila te bamisien congolais nyonso bomonaka na même Fabregas aza na barelation na ye eza bongo même mutu moko te asala neti abetela yango tolo neti tu peux te permettre de tout toi et ton entourage basala n'importe quoi makambo ebelebele ye abanda nanu kolobela entourage na ye parce que nga namona bato mosusu ye atambolaka na bango na balive ya fali mutu akoti na live afali afinge pede namona bato wana
Il y a même des captures, il y a des conversations, il y a des batumuso, des ex naïo, bazo comme l'entourage naïo, bazo soit na baolo, marambo bele bele que vous ne pouvez pas faire ça, bani mambo bele bele. Lié à vivre nango parce que ça fait plaisir, carrière naïe, énergie nango yangwana. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Manique ou pas manique, fallait à la carrière naïe, manique fallait à tina na bangote tel que moi je sais. Ana tina na bangote, mais le quoi mboka na bino ça marambo busoba. Avant de autant on peut faire la musique, bokende wana. Parce que 2 ans dans les gars, la TV, na tout le monde, mais tous les jours, l'orchestre na bando. Qui avait intervenu à l'époque, à cette époque-là? C'est ça le problème. Le problème, c'est que il y a produits, il y a Fali, il pour Internet. Oui, quand on a un message, j'ai appelé Mano Lubaki. Mano, c'est l'attaché de presse de Fali Poupa et assistante Naé. Donc quand je dis l'attaché de presse na nenge ya poto, na nenge ya kisasa wana te wana yake, mutumo ale karafinga te, on a le bon une attaché professionnel, ou en contact na ba médias, ou en contact na ba journaux, na ba magazines pour protéger son image, son produit. Et ça dit na Warner, na équipe moko, cellule moko équipe et salami pour na retravailler sur tout ce qui est produit, image, le nom de Fali. Donc, tout ce qui a trait de près ou de loin avec Fali Poupa, la vidéo va sauter. Dorénavant, c'est comme ça. Donc, binon de ce qu'on va chroniquer, au beau vivant na YouTube. Parce que Thomas Tato qui t'a mission va faire une lote. Alors, il y a une émission na yo, a fini batou, yozo sepelé les kabongo parce que et quoi tirer batou, va vie et au sang la mebele. Alors, dorénavant, vous voyez le coup la cible et armées il fallait parce que c'est lui qui fait vendre. Artiste et nyonso, on a des réalistes. Il suffit de compter quand il y a une émission à bateau, ça les laïe, pour comprendre que bino ba chroniqueur, ce qui lire dans foot à banda, c'est parce qu'il fallait à exister un moment. C'est ça le problème. Donc, bino moto bossa la bilo kwana, boye ba que dorénavant, ba vidéo na bino avec quand même na 600 vues et ba nous l'on na YouTube. La réalité c'est ça. Donc, ba oyo ba moni vraiment que fallait azer le côté, azati nate, ok, boutique à combo nae. Boutique à émission, lobby qu'il fallait à cause de la critique. Maintenant, parler ce bateau, bazo dérapé, qu'on clasher dans le niveau qui est au même bateau. On a en total dernièrement, tout na Karine Mokonzi, qui est dossier à Fabriga, ça il fallait pardon. À répondre que, yangoye moutouana tindi basenga pardon, imbécile nae, na moisi nae, na banane, na progéniture nae. Maintenant, l'émission est héritier. Il y a héritier dans le banini, pas de jazz. Karine, au monde qui a attique à la musique. Donc, moi, si il a fallu, Nabana a fallu, bazaba musicien, il y a un Karine a fingi bango. Il y a un ici bino qui est bino ba journaliste wanako. Vous êtes tellement inférieur intellectuellement, il y a un bimisa ba musicien belé on dirait baza, ma yé les so indeni. Yeba qui est indécis sur attendre na kin. Na Congo qui na ba école médiocre ona année tu na 6e primaire tout le monde na première secondaire il y a poto donc intelligence nous sous bonga bo la sabatou et ça va par rapport avec mboka ya ba zo ba trop et puis ça va te belon de ba maël parce que un pierre voilà c'est pas pauvre bazali $10 na yé et ko bimise millionnaire marque Rockefeller mais ça millionnaire té parce que batou de ba pierre trop parce que médiocrité ya na presse na un peuple ndé comme il l'élo nengezo bimisa bato beli ba ko maele lelo mais indécis honnêtement la 6e primaire ya poto attend à bien tout le monde a première secondaire voilà c'était la voix mystère depuis quelque part terre depuis quelque part terre depuis quelque part terre depuis Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que la voix mystérieuse, après ce point de vue, ce sont des propos qui n'engagent que lui. Donc, ne prenez pas trop rigueur que non, déjà c'est comme si bino non. Donc, ça y a d'autres sa point de vue. Au pas ligné à intervenir à l'émission, contactez Bicho, Toroti de l'Ayo, si j'ai à l'avance pour que au PSA, Torochapé. Intervention c'est pour tout le monde, c'est pas seulement tout le monde a le droit au lobaka. Leader Mastushima, je pense que Baramutu to loba batuba journaliste ya banaro sera invité à Betara Masolo invité polémique bon banalelo Fali héritier Nani Ferré je pense que ça va rambo déjà to lobara déjà. Mais le lot Monique un de nos frères au Assala Moussala à chronique internet
comme on est Nyamakor à se retrouver dans Micho na Cachot parce que à la prison à Makala parce que il a diffamé le nom de l'artiste Michel Fali Poupa et na ndenge ya neto la nagilobi na police judiciaire, c'est-à-dire marambo ya sala ki ana eznamibeko azamu kangami. Ce qui te lobby que quand supprimer vidéo na YouTube to monyango ezala procédure mabe. Mais moi je pense que il faut to la nane cause des années ya mutalamungi na tongo ala posa succès ala posa musicien leader mo ba lingaye azui téléphone na ya bani ko finga to abengi Marchevêque abengi Vincent yanga na la posa émission pona finga gingandi. Je pense que wana neza ba cause ce que soki comme pena que non mutu mo ka l'équipe na internet on est pour supprimer vidéo na ye pour récupérer ye mutu aye ko répondre na makambo asali devant l'état. Je pense que yango neza meilleure solution na éviter sur ko appuyer idée na ngai. Idée na on azala nango vraiment d'accord Vincent. Omoni soki mutu abandi koya ko samba par rapport ya ba acte oya posé eza plus mieux que ko retirer vidéo parce que si on retirer vidéo ça sous mususu. Omoni mais soki bazuye ba quelque part ndenge ezala pena bik na kaye bimi babandi pena ko tendre sur PV. Au moins comme ça au bandela ngote parce que musique na biso chronique na biso na niveau zo kendela et comment senga biloko bongo pour moi 12 quota au moins ndenge marché avec alobi awa alobi polémique et ça la air moro bien mais quel genre de polémique vous comprenez finga bateau o azala te ko finga bateau ça polémique te ou est-ce que comme benjir ozomona au comme kota tina vie privée à Moutou. Et en a sens quand même. Batu ya bamboka musuba seka biso. Makambo e salama. Est-ce que yosio mona na mboka nini journaliste et moi lamu ki na tongo a pakoli mbi a che poudre aye azu caméra na ya che po kaka finga artiste mo ya mboka na ye. Tam su bozane kutu niveau mon côté. Même pas na bétide, même pas na maële, même pas na niveau à réfléchir. Boza na niveau koutata mon côté. Timu ki le kufa, yo tika la okoma lokola été. Mais oza na courage. Lokola Facebook a tchana e ceux qui vidéo direct sur live sur nini. Poka ke na YouTube ba ki pa na ba mutu te mutu nyoso ko fungola na yango. Casting pèse à la raté. Casting pèse à la raté. Mais non. Mais non. Trop c'est trop. Trop c'est trop na chronique ya Congo. Trop c'est trop na ba misia Congo. Il faut vraiment. Il faut préciser que chroniqueur Azar n'a pas en fin à ba musicien. Et puis musicien Azar n'a pas en fin à ba chroniqueur. To pas dans routine na ba chroniqueur ba fin à musicien. Et ça normalité. Et ça normalité que yo musicien oza wana po ya ko critiquer ba chroniqueur non. Bisona bino il faut tous alaka bien, faut tous sololara bien, faut tous coopérer bien parce que sans bino biso to zalati. So biso peut to zate, moi pe bino pe boloba et go zalate. Donc toza obligé ya ozana na commun accord. Tout ça la cohabitation bisona bino. Voilà. Marche avec Mbedi, je pense que eza solution bien, solution parce que moi je me souviens que Ken Piana a connaîtra problème ou bon on a Koffi Olomide à se retrouver à Makala. En tout cas, on a une émission montée Ken Sala à chrétien Koffi Olomide. Donc je pense que et ça sera aussi une solution pour arrêter un peu moi. C'est-à-dire comme est-ce que toi nous sera ce qu'on est émission. Mais souvent il beto ça la émission. Ils ont dit que non, il y a mis mutu moro boye pour bamba musicien moro boye combo. Tanga bamba e combo. Tanga bamba e combo pour finga et puis bato on commenter. Et puis il y a une chose. O ngana olinga pena na ebité so bato ba hôtel biso ba konza biso mboka batala biso ya ponga na sina les gars na zo voyager na aéroport muta aner pena identifier à Vincent ça va c'est là où j'ai compris que et comment oui donc je pense que dans le ba hôtel biso et ça là ba comme ne comme andini chroniqueur ou chroniqueuse il peut se dire bon comme loi la mboka na biso aloba ke soko tenga comment mutune ba okanga soko tenga comment mutute ba okanga yote moi je pense que il kamwa peut faut ba revoir parce que mingi lelo ba tia mutute ti pour ebi ke na loba tantine Fanny pour ebi ke na loba Coco pour ebi ke na loba
na loba muchopi opo abiki na loba suri nini ozo comprendre abiki atana lobi muchopi mutokanga azate spécialiste na moi azali. Moi je pense que spécialiste on appelle il faut que je sois ba mesure, c'est-à-dire que ata lobi muchopi mais ceux qui ba maloba ils ont correspondre à un musicien moro X ba rolandela yo par rapport pour tout bon yo musicien so muchopi parce que maman lobi ils ont correspondre tam so na matushima mais ce que biso to yebi ke maman yo lobi za matushima yo ce que musicien biso muchopi yo yebi to no lukaye po to mona yo za na yo na raison, c'est-à-dire que c'est une meilleure façon et ça est chronique na biso ezonga ce que comme bien que non matushima ba yambie pour asa la émission. C'est bon ça la polémique et ça polémique y a noulé mais pas pour on va le finir moto à papa ya bana à la famille à la connaissance à la responsabilité yo le gino na te on va le finir muchopi donc ça dit na habité ce qui idée na personne ça dit bateau ba holandela makamwana ce ko ya okende c'est comme ce qu'on va ko sali erreur ou que samba na l'état. Moi je pense que na bateau ba pesa ba mission ba kombo faut holandela bango mais ça elo liboso et ça la mawa on a rozonga liboso au monde to vandi boito lo bapo bato batala biso téléspectateur batala biso balanda ba ko ba oni tozo bimisa o izakat na biso mais kaka bango wana ba téléspectateur wana kaka ba otala biso tala ba gerbe émission wana tala ba vie nango te ya to lobité biso squad to sa tekena ba to sa adresser na ba téléspectateur to sa adresser na bani na bango te bango il faut comprendre que bango ba likamute parce que bango soki ba na likambe makambo ici là. Quand bango ba hôtel la kaka biso to ba appela c'est qui va s'appeler nango ça dit sikoyo il faut ba procéder au fallait ba staff a fallu bureau fallait zui pour na nyamakor biso siko to lingi ke chaque orchestre yo na comme journaliste nyamakor chaque orchestre il faut ba mesurer compte nga na lo bango pona donc na lo pona orchestre héritier orchestre affaire orchestre ça dit so comme siko guerre au lobby makambo oyo leko fingi fere oyo leko fingi héritier au fingi wera au fingi jibe au fingi pena ba pena insulte net yo ya do sala na yo PD yo na bosalo boy yo boy donc bon comme yo fingi toke siko na l'état au samba je pense que makambo est aussi là veso ke blo pesa kanda mona mutu pour na ngo pena ba se pela na malheur a muninga te mais moi je pense que makambo est comme ligne ya makor yo kana kombo ce qui est progressé boy et bon sa chronique internet pour nanga oye pena na numérica okuti bina veti ba machine toi atunio monsieur donne-moi ton nom c'est Nyamakor azuo pena musala ça va j'ai franchement ozomona o eza pasi yangona ngala kutana mama moko bo abenga ngai abisinga bi marche avec soki to lingi to seka to na ba journaliste o to chaka to chemanike to cheke mpiana poto seka. Donc c'est-à-dire que bah comment on se neti bah comment on se voit bah imouis c'est mon boy donc bah longolo la cadre ya journaliste bah comment on se neti moi imouis c'est mon boy donc ça maintenant problème on va faire ce que bah ces journalistes wana bah pour moi non c'est quand même mieux ça je vois déjà niveau place au Kende on se comprendre en plus il faut toyer bah yango clair bah yebi tango mambolo on a raison tango ozo masquer oyo bah oh tantine Fanny non bah tu comprends déjà nani ozo lobelela en plus toyer bah yango que bah toi na bah na famille na bango bana famille bana bana bande on a bango on se comprend mais maye tout main na musique c'est ça on se comprend neti ngabo so na yebi na bible na non ah fallait poupa clip wana salio na générique na yo na clip na moni ya faire gola na moni clip ya faire gola faire bini makasi kolega yo na yebi so fallait que no place ni eza okiti na musique Ozomon, Netingalo ba kana sikre c'est plus ça là. Oui, netingalo nga ba okanga. Netingalo ba ngo ngabi DDD on azo ya héritier Watanabe et legi na ngo ya fali pour ya kana zé. Eza musique na qui par rapport à art. Ozo comprendre. Na lobi que nos grands frères héritier wana voix na convaincre ngate. Na lobi on na musique. Mais na fingete que oh boy. Non. Na lobi on na musique. Donc c'est à dire que non biso je ne sais photo tchango na mitu toza wana pona ko toucher ba vie professionnelle na bango que non ba vie privée na bango. Ozo comprendre wana to wana droitier mutu la mutana ngene tout est au tribunal mo botonné ko lo sur spiritualité mama ba fali tout wana. Oh bataka ki so tali bien na za clair ya ko loba na ba ki non ngana ko toucher musique na ko simba spiritualité ya mutu te pour spiritualité eza kati ya mutu. Ça veut dire que ngana na droite ya aussi ma spiritualité ya mutu.
yé moko yebi place ni azali ni place ni a okendele na mais so de na cadre ya musique to aussi ma place ya musique en tout cas procédure wana eza bien o ngana roloba eza bien mais ce que ba mema yango na ndenge ya kimutema mabe te voilà o ngana ko senga na c'est eza te comme ça na influence ouais ba misusu comme ba rendre compte de nini ah na monique a coopérer bien artiste on a un artiste on a jeunesse on a courant bien il est un artiste on a comme un artiste on to kana raté a zelo kana lo mo amoke kaka pour akangelo place on a wande comme mabe wande comme mabe oui c'est ça wande comme mabe mais tout ça musala yango dans le bon parce que ndenge kaka artiste tu ko ba awa biso na bino ba musicien na biso ba chroniqueur il faut tous à la bisika moko il faut to tambola nzela moko na ba na sepela o ba président c'est kalo ba bi sani c'est ça ozomona donc ça dire qu'il faut tous à la bien il faut maramba bien ça parce que biso o to sala ka to ka ko lobela to lobela maram na bino on se comprend c'est ils appellent un cadre de marketing auto c'est la bino o to za payer c'est ça ozomona to za payer to ka to lobela to sa musala to panza sango ya musala na bino ils ont avantage na bino. Voilà, merci Marchevêque Mbedi. Nous signalons que nous sommes dans la boutique d'habillement, exemple à suivre chez Odilon Mampouya, garçon capable. Donc, le bis aux la pose au lat qui toque au début sur la tiboé. Betato awana au pala numéro 24 sur Gambela. Exemple à suivre au Kouta Bloro tout eza à temps, eza l'ora Chine eza à te. Bloro tout utara Europe pour ya awana Kishasa pour la bateau au pays. Au yagi moi tout na qui nous sentir que biloko esili mais pour ça au Kabezali. Yara awana exemple à suivre au lat qui toko et puis au Sebela makasi place à zape au dinom on peut na PC moté na madame na maman Rachel Mosolongo ba fantasy place à na PC moté Henri Matushima tout le monde na suka ya lisolo na biso lelo ezara réflexion to zo le bela pour musique na biso ezana image ya kitoko surtout que ba étranger ba ivoirien ba ghanéen ba Camerounais belé ba mo lingala donc il faut te protéger image ya ba musicien na biso information côté musala no ezani et puis quelques dédicaces aussi ça na biso. Oh merci Vincent musala zo qui est très bien si tout va bien déjà semaine tozo bana déjà né na hôtel ko la fois passée to bana déjà ko balancer déjà musala na biso pour batwa comprendre que to lo ba pambaté toza na arango na nzoto ndenge toza déjà awa toza vraiment presque na suka ya kosa misala auto sala mais n'empêche que na watutu o baza na posa au contacter biso pona libanga pona nzembo toza wana bakoyi ko benga biso na ya Willy Musheni 00243 998 9 53 40 00243 9 98 09 53 40 donc reçoit biso to solo là pourquoi pas pour ba conseil et puis pour na maramno sunenge et lekelaka to zalawana pour na bango. Merci Vincent, merci na Marchevêque, merci na ba héros dans l'ombre nyonso na opportunité oyo bopesaka biso et puis merci na beau cadre oyo et mais ça n'a toujours ko pesaka biso opportunité oyo pona koya ko sala ba analyse oyo tozara contre mututé tozara wana ka pona ko meka ko sembola mwanze la pona ko pesa na maele entre biso na ba ndeko muso et puis pourquoi pas na ba fanatiko balinga biso et po to meka ko aider art na biso ko fatendenga na loba ke moi j'aime la rumba congolaise donc rumba ezali papa na mama ya musique congolaise boko ça na bino musique nuance boko ça la mais so bo sali rumba te identité ya musique congolaise ekokufa parce que funk blues jazz tout ça eza musique ya Congo te musique ya Congo eza ne rumba à part ba folk na biso et consort mais oyo te kabiso libanda ezali nde rumba donc rumba il faut tika la rumba yangwana na lobi ke ba royoka didi kinwani na mitiki parce que eza suka na rumba eza suka na musique oyo pene tambolaka ba congolais na makila quoi donc yangwana na pesi bango bazelaka TV ezoya ba koyoka didi kinwani na mitiki merci na Odilo Mampouya exemple à suivre ya maman Musolongo Rachel Musolongo ba fantasy pour na boutique au Kitoko toza na direction Gambela na coin avenue Opala na Kasavubu wana donc soko komi wana au mona ba Vincent Tuluzu au mona ba Marchevêque Mbedi au mona donc ba o ezandaka ba star donc au mona biso toza la razala awa et mbote na
ya Didi Kinwani Santa Tomotombele obi Vincent Mikolo yo ezana danse mo na zobi na Mikolo yo donc titre nango ezali Talaku Ntseki Talaku Mamba donc souka na bord na ebisio même yo boye robi nango à l'aise donc on renforçait trotter donc Talaku Ntseki Talaku Mamba danse à Mikolo Zoya donc préparez-vous parce que tant au room besoin il faut payer ma binezala et ça l'ira bien na pesimbote na ya Willy Musheni na Dani Dende Immortel na Monibongo l'empereur de Bakwanga ya Pacho Muluba na Congo na Monibongo le millionnaire le milliardaire congolais François Ndouna le feu na pesi bambote belé na pesi bambote na Jansi Mvula na Dira Makaya na Simon Mbidi Mani Cash na Switzerland wana na moni oncle nanga Edo Kaungu na Sida Bilele José de Londres bambote belé Sida Bilele Kotozali na Eva Moiri na Autriche balobi bongo Autriche simami na Eva Moiri so moni Eva Moiri au Sepeli na kata Autriche wana Eva Moiri na pesi mbote na Legacy Legacy Maurice donc Kotozali na Bela wana donc bambote belé na Jacques Adi Kamalandwa na batutu o balingaka Henri Matsushima donc contact ezaka 00243 ya Willy Musheni 9 98 09 53 40 et puis na bosanité à mon vieux Kavidaku strata coach donc titi les valeurs Kotozali donc bambote belé to salaka ndenge to kana mon vieux na ebike batu bako sepela et puis bonne chance na eloko moko frère nangai ya Tambour le valeur tout ça là Apokadero ya Jean Bampema donc Mikolo tozo sieta voilà donc année-moi temps pour la émission ouais marcher avec Mbedi un mot et puis quelques dédicaces. Ouais, merci beaucoup, merci na sepeli en tout cas ba tenir biso mabete ou tolobi yango tozo loba ba me quand même peut comprendre le biso parce que biso ba congolais surtout ba noir vérité nde to ko supporter yango te. Merci beaucoup pour finir na pesi mbote na le tenant 18 le premier de l'école Rizibula papa na peigné le boula na Branciton boula Rizibula mais c'est le responsable na pesi mbote place aux alliés Rizi yayo yangwana pourquoi pas na mbote lisusu na maman Séraphine Dembo la femme de distinction moi si abokeseni Séraphine qui toko Séraphine ba beauté yayo yangwana na pesi mbote place aux alliés et surtout na moni lisusu maman Monique na papa Guylaine à Londres, na Pessibino Mbote place Bozali, sans oublier Miss Dédé Matin de Paradoxe, na Katia Londres, na Aise. Ce n'est pas donné à tout le monde qui va dans la Aise. Si on va dans la Aise, c'est que ma soule est bien. Merci beaucoup. Ouais, Henri Matsushima, Mutumoro Lobby. Eza pena mutute na ngana souhaiter des condoléances. Na linga ina sala ngo pena na suka na souhaiter ba condoléances na double parking. Autisme massa ya maman sino tantine vraiment tout au bout sa sœur Nabiso donc a koufeli petite sœur nae et ça passe ko perdre une sœur et puis na ba Joana atikibana donc autisme massa na bike na minute oyo na passe mon frère mais na mosika Kotozali biso ba frère na yo toza na yo ensemble au tini la soka ba programme to koye ba nden to s'organiser na équipe ya tribunal poto meka ko rendre épée moi visiter au sala biso vraiment bien autisme ça donc courage merci marché sango ya ni pardon sango ya matanga et ya matanga mes condoléances na depuis tout ça vanné t'es au père de papa tous la retour aya pour tout ça là oui papa na kufaki depuis tout ça vanné en tout cas yangwana et puis mes condoléances sous na Mombaya, mon Afrique, tu peux perdre des grands frères. En tout cas, nous sommes de cœur avec lui, c'est Mombaya. Vraiment, la condoléance, je pense qu'elle est bientôt la même tour, on a pour tout sur l'angle. Merci d'avoir de retour pour telle émission. Donc, nous avons fait cette émission, se concentrer plus dans l'artiste musicien, dans la chroniqueur. C'est-à-dire, nous avons posé la chronique musicale internet et ils ont en la télévision. On n'a jamais mamilé là. 33 Chitenge, Papi Moma qui passe à la télé pour venir inciter diffamer un artiste musicien.
et puis au moins on n'a jamais matinative de coller mutu musicien mora tinda les gars na télévision pas finir la bateau ils ont raté donc tout ça musa na biso bien travail ils a bien et ils ont la pose à rater makelele donc tu peux bien faire les choses et puis na mboka na biso na ba konza biso mboka merci ne beaucoup de na marambo pour na rozong c'est biso na zela je parle de moi aussi biso no so tozangi na moi mabunga au place pe na ngape Vincent na bike bon koto pe na moi ba excès des ailes na bike l'été za national meki ba okanganga donc na rozong na nzela donc conseil na biso nyonso to ça musa na biso bien merci na Dari Diwantesa pour na ba image na parole de ça caméraman assuré pour na nga to monani prochainement na ba différentes choses na biso merci bye.